Bonjour, 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 mbote, mbote mingi na biso ya bolinga ka maman Eliane Nito. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien, bonne santé. Vous allez bien, kimi ezali, wabino maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, alamusu la makasi, ndela ba toujours ke kolala kolanga eza habitude d'été. Ko passer pe journée eza habitude d'été. Ko bima ko tambola kozonga eza habitude d'été, nous sezaka ka ngolu, nous sezaka ka grâce ya Nzambe. Alors, et ce moment, il y a beaucoup de nabino bandeko na ngani ngeto kuta na kabonde to kuta ni bona ndenge na zela ya bilili. Mama ile nto so zonga ki na sina zonga ki. O cuisine nga bobi cuisine nga ndenge ezalaka. Naza déjà na kati ya mboka ya France. Na déjà na kati ya mboka la biso nga na vanda na Faransa. Tala ndenge na koma ngebu 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 ndenge na ngebu ngebu. Ah, na basoza mtakanda otala ngate po sepalo na ngaite. Alors, qu'est-ce que vous avez au talangaïté pour séparer en gaïté. Suppose fanatique et révolté au talangaïté pour séparer en gaïté. Suppose à mutaketo au talangaïté pour séparer en gaïté. Là, il a vendu pour une de comment va bien gaï. Ne moi bien parti Angola. Quand il va de bien gaïa. Ah, maman, il y a ni tout bon tarde. On appelle abi bon tarde. Abi lingala na yoka bien. Koloba peza lingala. Mais ngala za mutakanda te ya na mutakanda te po yo loba keso mutakanda atala yote ngala benjo pona za mutakanda te na matana kolbo sanga na moja musket voilà moja musket peza la bien tala ndenge na koma ngebu ngebu ngaza mutesengo boyebi distributeur ya joie c'est moi ngala za na bongo na nga mutesengo na baki mutakanda atala ngaiti na ngana loba boye bandiko bozo tala ngai. Bon, on a la providence alimentaire. Il y a qui s'y était, ça veut traiter la providence à Longanzala, à Boti, la providence alimentaire. La providence alimentaire, c'est les chambres froides, et les magasins, où ils ont côté qu'à vivre frais, na vivre sec. Et on a le bec qui n'a bino boyeki. Ce qu'on a posé à consommer là, bande kokuna na Congo, on a posé à consommer là, parents, on a posé à consommer là, baboki, le même voisin. Aux gens pour ça consommer la bango, ou hésiter, te ben à maman il y a un nito, au passé commande nayo. Boy bi qui batte belé, tabo moi na zongi bomuto ba maman il y a des bons ko zongi oui, nga na zongi men. Nga na saka livraison te bande ko ngai. Nga na kenda ko livrer te. Ezana mutu oyo akenda ko sala ba livraison. Atane na zaki na Kishasa, nga na saka livraison te, atane bo moi abu muto ba te la mo poso ki pesa la mo sa livraison atabino moko. Na banzela ni on a yebi on a kessa la livraison. Donc mutasa la livraison azali. Pona mona mutu so maman ni tozongi bon ce qui n'a passé commande mais bako kende ko livrer gérant zali o aza kotala musala. Yango na biso na bande ko ngai tango baboti na biso bazali na bon moyi ezali nde tango ko survenir na ba besoin na bango ezali nde tango ko s'occuper na bango po biso to ba ke mama botaka mona po akola asalisa ye tango yango ya ko milisa moboti na yo milk tango yango ya ko milisa moboti milk po na kin tokola nango yango ne milk o tokola nango na Congo. Ah, pe na poto to melaka preuve aniki ngai na melakango. Ah, na poto to saka ni to melakango. Batu nyonso tout me ngai de temps en temps na melaka na ngai ngona na kanisi. Moi ya bo moi na ngai na mele. Pourquoi et que ezake bo s'occuper na ba de ko baza kuna bo passer ba commande. Eza na bisika oyo ba gérant ki ko livrer o ka maman na bisabi ah papa yebisa mwana na ngati na kaka boepa na bino parce que ndekone ya mwasi awa soko azimbongo aki kosomba kabelo ache na mutu ngai kenda kosomela nga Thompson oyo ese koti banzinzi déjà soki na lobi ata mipanzi mwana tineki monga mipanzi atina monga mipanzi te liaka bloko yo ona sombeli yo kaka boye biki soki ba parents babandi kokola yana bana musuba linga kozwa le dossier mais convoque ba parents yana bande ko mingi toza na poto awa omona kena Kongo kuna botika mama atikala na petite sœur botika mama boza cousine moko abokola ka mama botika mama bozwa nièce moko bochana bokola ka mama mais kotina mo e pa nièce e pa cousin to cousine to pe pas propre frère to propre sœur. Au comment nazole sa maman te que tant to kola ka boye to koma ki maman nga fali bien maman nga fala ta bien maman femme la bien to koma ndenge wana. Alors bo commander na la providence alimentaire chez maman il y a nini oyo ezali nzanza ya moyen
ya munene ezali ya muke nango pe ezali soko oza na posa obengi ngai tokosolola na makambo ya ba prix tokosolola soko oza d'accord o passer commande na yo gérant zali a okende ko livrer biloko no na destination na pespe merci na bande ko mingi o déjà pendant que nazaki na Congo oyo ba soutenaki magasin fongwami kala tanka ba moni mbala moko ale ba bandi ko commander ba biloko na bango l'exke ba soutenir maman il y a net mafuta ya 5 litres na magasin na nga kuna naza na mafuta ba 5 litres ezali oli okosombaka quand même biso nde tozabwe tant tosombaka mo 5 litres o toumelaka nango ti yeba ke soko tini mbongo oli basombela mama 5 litres ya huile babanda kosombela mama mafuta o bateka bona mwa kopo mwa kopo bo bakalingi Thomson lelo mwa kopo boye bakalingeli quiz mwa kopo boye chaque jour kosomba pourquoi soko sombeli mama 5 litres na comme ça eko umela mama ko vanda nango eko vanda na ndako eko umela parce que umela makasi ole bacha kopo sko kopo wana ezake soki otini mbongo na Congo otindeli bango directement mbongo babando suma ya muke omona mbongo wana leki asombeli yango kabelo so paza mwana mobali abandi kozula ngo ba chéri abandi ko pesa na chéri na ye ayebi ke boko yeba te mama moko alobaki ke mwana ngai ndenge ezawa soki mbongo ye asali nango oyo motema na ye elingi tango mama ko silika mama ko lobake zala na koyebisa na yano abi ye soko meki soko abengi na ko lobake naza na ndako te boko solola te boyebi ke ba mama nde bazawa na bana ba telefone te soko pesi telefone bakoko koyiba bakoko bazoka bango ba telefone tango koko azuye ba telefone na ye ndenge wana ekomaka bobenga kena koto so na mama kena place mama azali oka déjà mwana zo prévenir mama na yeke soko meki koloba koko soko lobi yeba ke taba ko benga na koloba ke naza ndako te bo solola te alors pona ko kasema ka mwana nyonso la providence alimentaire ezali maman il y a nito azali bo commander o eza sucre o eza 5 kg ya sucre na magasin kuna la providence alimentaire ba 5 kg ya sucre bo ezali sombela mama sombela papa sombela tata mwasi sombela mama kulutu biso to ba bantu toliaka na bato toliaka na famille bref adinke ezalaka ke soki mwana obali okomona liputa pe bapesi mama kulutu okomona pe costume bapesi noko okomona pe costume bapesi papa kulutu po toza ba bantu tokuta yango ndenge wana biso tozeba ba mama ya biso omona ndeko ne mwa ye kotala etango nga kende omona mwa sukali apesi atena congélateur nana mbisi Thomson apesi atali boy apesi to mesana kolia na bato biso toza penza ba yimite toza penza batu ya bato mitema koka te ba yimite to liaka na bato alors kuna la provenance alimentaire ba 5 kg ya boy ya sukali ezali sombela mama mwa 5 kg ya sucre akovanda nango mingi ekovanda atoza na posa ya quaker eza nango oza na posa quaker ba mama ndi bakoma na ba papa mini koma nango eza penza te sombela ye mwa quaker amela ko quaker na ye bino mo taka suki ka mama vandi na ndako amoni ka boye oyebi ke kolia o eza biblique so mama vandi na ndako amoni ka boye baye ko livrer ye mama vandi na ndako amoni baye ko sala ye livraison oyebi ke bakiselaka motu mikolo ko vivre mama vandi amoni livraison ye atala boye mafuta atala boye milk na ye atala boye sukali na ye mais bakiseli mama moi 2 jours moi 3 jours une semaine 10 jours et puis maman pe moi 2 mois ko vivre azomona ki azosani azolia kolia bande ko c'est important tant s'occuper na ba parents yo mutoza ba parents bazana na bomoy s'occuper na ba kola muka eza habitude te kolala kolamuka eza habitude te ko passer pe journée eza habitude te pour lelo oyo soki mama meli milk na ye te moi milk ndeza boyo zo melisa mama te mama zangi milk mama zangi sukali ba sa mama biloko ya ndengwana so mama kufindo bimisi mbongo nde ba ninga tamba ko na ba cotisation taba na ba cotisation pe na poche wo o pesa pe mama te ndo osaki na kunda mama boye batu ba mona te ko kuna mama na ba cercle ya pembe ba koma kombo te pona batu ba mona
lesa mama tango azana bon moy alia malamu amela surtout ba mikolo ba koma olinga milk alia malamu amela po mkola kokufa akepela libumu nzala te akende na esengo ate mama za kuna na mboka mama za kuna azota ngapenda na bana poto na ola la nzala ngapenda lokwa mutu na boti te ngapenda na bana ba ola la nzala kitoko to za mapamboli te mapamboli ezali tango za ko s'occuper na ba boti po ba boti tango ba koma na mikolo nana ko s'occuper na bango surtout ya biso ya Afrique bino ka mutu ko s'occuper biso mutu ko s'occuper na bango tango ko mikolo oya poto awa soki moboti yaki na poto eke na poto awa asala musa na azana retraite na bon ba parents na biso Afrique sans retraite ezate retraite ezali bana o ba boti ba onde retraite voilà donc toza pe na ba soso ezakuna toza pe na ba ngombe ezali o ba carton ba quiz ezali o mipanzi balinga mini mipanzi ba mipanzi viande mipanzi ezali o malangwa ezali Thomson ezali o nyuso bobiki eza vivre frère soso ya mibimba soso ya makasi soso ya pete nyuso ezali yo benga kama mama ele ya nito okomona pose ya libota ekokisami merci mingi na ba o nyuso tout basi ba passer ba commande bazaki pe servi à temps et en heure alors yo mto ozelanga pourquoi pas kanisa ta ba voisin ce qui attend maman papa azate banako bazali mama kuluse bazali mama bongo ba voisin na bino wana ozaki so ba obeto kimia ko tsala kwa ba voisin ba bino so ba lambite ko lia fufa ba voisin zongi sela pe mama ya ba voisin na yo fufu na bango oliaka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni beshane ba betu bon salon na ole ksabino biloko nyoso tu oza na kati ya magasin soko telo aussi connaissance obingi maman ile ani tu au passé commande na yo bisous. Chez maman Hélène Nitu, la providence alimentaire. Voilà, bah vivre frère nyonso boa nango posa ezali, bah vivre frère ezali nyonso na kotombola te pardon. Ndela biso que to sala en gros na en détail gros ezali, détail pe ezali wana ba bisi bozo mona. Na kwa na kotombola te pardon. Eza gros eza détail ba en gros yango wana bozo mona nyonso to wana bozo mona eza ba bisi ba carton makaya bu nyonso vraiment ezali bosenga la bino. Bino boyebi la providence à Longanzala, donc la providence à Longanzala nenge boyebi. Voilà, ba modèle ba soso pe nyonso naza nango, ba modèle ba soso eza nango nyonso tout ba bosenga la bino so bona ngo besoin dans la providence alimentaire ezali bo mitungisa te nyonso to ezali na ngala la kisabino po bokanza. Comme ça ba ka maman ni tout kaka vivre sec. Non, vivre sec te vivre frais ezali bosenga la bino nyonso tout. Boza nango déjà dans la providence alimentaire. Bosenga la bien surtout ezali kokisami déjà. Voilà, voilà ba quiz toza na modèle à quiz, toza na quiz bouilli ndenge ezalaka awa na quiz rôti quiz bouilli soki quiz soka bouillir donc soso makasi pe ba koma oteka ye ba quiz na ye soso makasi na soso ya pete nyonso vraiment ezali la providence na ebisaka bino alonganzala la providence alimentaire vraiment alonganzala. Ba carton mabumu za côté nini no ba carton mabumu ba mabumu ezali biloko surtout pour nango posa bosenga la bino nyonso tout eza nango ko passer ba commande bolesa ba maman bolesa ba papa bolengela mama papa bolengela bandeko botika na Afrique balia nyonga libumu eleki nyongo ya kolata. Voilà, bande pour nangai nde boza ko tuna ngai boza mposa ko mona ba fufu bo mona ba lion bo mona nyonso ezali na ebisino ke nyonso ezali na la providence alimentaire nyonso ezali nyonso eza ko tekama nde boza ko mona na so iko tina ba semu na yo en tout cas tina na ba modèle eza nango semu eza nyonso vraiment biloko nyonso posa na bino ba bosenga na bino na la providence alimentaire eza ngite eza nango nyonso to eza nango. Donc voilà, il y a un Alexandre pour tout le monde. Maman Eliane, est-ce que oui, bah ça qui est allé, bah 25 kg de bozo mona wana. Naza mingi mingi na bah 25 kg, bah 12 kg point 5. Naza nango pe
Oh, il y a des personnes qui sont voilà. 12 kg pour 5 pèse na ngwe belé. 25 kg pe ezali. Nyonso ezali bo hésiter te bo commander livraison vraiment à domicile hein. Bon ça vraiment livraison à domicile. Famille vandi nango maman vandi na ye maman makolo esale passe ya tambo lisusu. Maman vandi makolo passe. Comme tu nous te bien ka maman il y a nitu akosala livraison à domicile. Ça ba modèle ya ba semoule ndenge tozaka nango awa. Ba modèle noko balo César. Baloso et paille na wala kisabino noko nyoso toa. Voilà que ça vient voilà la morue dans ma cabine la Norvège ezali ma carton autant de cartons c'est tout ça on a besoin pour ressourcer yango awa dans la provenance alimentaire chez maman il est à Nito nyoso za nango posa pour ressourcer o ma cabine Norvège yango au moins ma carton yango ma cabine biso awa on va comprendre na chambre fois des alaka bongo za moi mai et quoi qui moi ndam do ma cabine biso yango wana ba carton za nango posa okozona yo awa dans la providence alimentaire chez maman Hélène Nito ba carton nyonso za bosenga ba posa na nyonso to kokisa mi nango a oza na posa ya mabumu oza na nyonso ba biloko nyonso to za ngo besoin ezali nyonso to za nango awa dans la providence alimentaire chez maman Hélène Nito ba posa na yo e kokisa mi vraiment les anga ba produits secteur za na ba produits frais surtout produits frais nde boza nango ya modèle nyonso to ezali. Voilà, bande okana na ABC bino en tout cas nyonga moleki nyonga okolata kanisa mama tango wana bomoy kanisa tata mostango wana bomoy kanisa noko biso tozana biso ba bantu to pona raté ceux qui maman azate tata mosa lia ceux tata mosa azate noko akolia ceux qui noko mama leki akolia toza ba bantu biso ba congolais commander benga obe mama il y a dit tout na numéro na yo message ko bengela 06 15 31 69 90.